vois malédiction aux bien des abarande bien ndenge na ye basi apote beleti ye moko ta suko ebete ba betier ta simbele ta kofi moi mobali te ya mwasi makofi ayera wana te ya mwasi ya mobali te te moko moko kwa na été ah koko t'imagine la sat ya mwasi surtout mino finga ba te bende ba sentiment koto ngasa la parce que ba deux fois mobali beta li kofi to mona au finga mtu deux fois mais que li kofi oya bimisa ya kofi ndeni et puis ta kweli na ye na été aimé na ye et puis chose donc bilanga moko fi continuité de continuer et puis longue peut pas na ye comme na ba communicateur na ye que ba robetanga ba vandenga réunion de 23h à 10h bilanga makofi ngatanga ba kombo ngatsko ngaitela ngati bilanga makofi na poto avant ba kimi poto ba vandaki ye Liverpool Yannick Kabwe wa leki nanga Kabwe ne so vérité oya leki nanga ya mutabenga nga ah so na Kabwe je suis clair ye na ibina makambo na nga so vérité abisinga que notre on est de 23h à 10h yeba ke ba ko beto kaka sur quel motif comment na remonter koko baso la fait faire un blocage parce que wana seleo c'est le faire un blocage te dit ngai moninga V1 siko ba ko jale lo nyoso tazo sala ya pamba ali kama yaka faire zone c'est na motema mais ya loba ke mama Marie Makiese muntu achaye wana ndeko na lobaka te abundela yo moninga no musicien o ko molobela ye moninga no musicien créer orchestre na yo zama na yo eloko basenga eblana ama lobela JR Maro c'est ça pour que tu le comme on comme commence à analyser c'est que pourtant ça choque un peu on a célio aussi poto ekim pour ça analyse non Lucas Studio quand ça la musique non pas concert tout le monde a rappelé que non ba non non wana aussi poto yo ça la comédie ah oui ça analyse nga selenga pasi na lela plateau na moi bino lela na lela comment na faire réguler soki lelo mon dollar comme na 29 dollar comme 29 so de mata facha freiner affaire c'est pas né mo lesu selo mais oui so facha freiner affaire so ki facha za freiner les affaires na dollar raison mais on fait me combattre facha donc combattre nani yo kasi il fallait pour me ko so te fallait pas dans droit au tina mta beta mututé et puis bilan mettre be 50 naka kutana na lingwa la kalembele besi au moins la maître ba au moins patron donc à attendre ça il faut que nous voyons non donc soit il va dire que non et ça ba warrior c'est faux parce que era nega sana tout le monde m'a métallique qui non alors la métallique ferré soit des affaires né à l'obila yana et que era va premier belé azokisa bité mabana basi basi na ba théâtre nga message dans la fond là c'est pas ba autorité mboka na biso après bato na faire rigolo na yemo na mingi pas faire aibisa bilanga makofi atika vina nga kimia na répéter le susu pour Yannick Kabwe ça que non président ta monaka image non na tuna na fina ki nani pour la teki c'est nani yemo faire mon ba image na nga faire mon ba image na page a bengi ba ma ebisi bango ndenge na comparer que non faire beta fallait ça la CAN 2023 la Cameroun c'est là ouverture Fali CAN 2023 mais faire rigolo ba benga ça na foot na bika mabe faut betanga est-ce que fallait reporter 50 dates parce qu'on a na cocaïne naïe pour ba nous il y a reporter to cocaïne naïe est-ce que à reporter international et long way tel niveau tel niveau monte oui bien monte na vandi beaucoup na batu avant de fallait pe boy mais pour ça ba démo ndi batu musumu na kino place na okoma pe makambo ya mboka et faire à combattre fachi fata mi freiner mboka esi ma dole ko na 29 côté ni soso mati bandela mabulu na nzela donc Congo esi mate pour na faire oui faut ça so bunda guerre esi na est faire est-ce que dit que non Tanzanie wana baba ba monta biso na guerre ba Tanzanie Rwanda Burundi Uganda na ba Tanzania Angola est-ce que yo pena faire ko que ça fixe na tabon te ba fali pe ba beta physique na ba beta ngo avant libala pas mona mwasi mo boza soki mutu esala yo na biso vérité mwasi ya air na micho eza manga asa docteur benga koko c'est à dire koko comme da mukolo ba héritage est-ce que moi mingi air asungaki moi ko toilette koko wana kazo biso vérité garçon asomba ba champagne belé na bois ba champagne asomba ba champagne na koko wana ba mbongo to ya koko asala ke musala moi pour atamola suste moi sina artiste tanzanien là titre pour na biso RDC pourquoi lo baki na clip eza na clip eza clip te eza ba ke saka vidéo kaka c'est que yo luki problème oh mais na mona kiamote ba ko so démontrer que non y a pas l'attaque parce que des invités mais na clip eza donc na page à faire bon
Et ça, il fait rien dans Tanzanie. Mais pas ça, maman, voilà. Donc, faire un temps freiner Fatiti, bah, tu vas dire comment c'est fait. Bonne à Bruxelles, bonne à Paris, bonne à Suisse, bonne Allemagne, bonne à Norvège, et bon, pourquoi pas, bonne à Londres, bon, tout n'a pas dit Henri Lotanga Mukeba, HM Fondation, Bazali Koebisa, Bana Moloka Ignosoke, vive la musique de Papa Wemba, les gourous, Choumou Wembadio, les généraux de Papa Wemba, Bako Yindisa, 22 décembre 2024, na salle Madeleine, na Bruxelles, et Kozala Putuluma Komata, Makala Bakotikala, avec les généraux de Papa Wemba, Tosha Fulakanda, Pati Pacheco, Biscuit des écoliers, Bob Jamousquette, John le Noir, et bon Batunanga di Susunini, bah évitez bon comédien, Mabidi, Pierron Nomas Tontoloulou, Nada Moucheni, Gachoro Kambol, na pasteur John Literpete, et Kozala tout fait tout flamme, Babette la Oli Solote, 22 décembre 2024, na salle Madeleine, Awa, et Kozala nde, au Pessimbombwa Boyi, Niawa Zunaye. Rendez-vous et Zaka Moko avec les généraux de Vive la Musique de Papa Wemba, Bako Tokisa, de musique Awa, na salle Madeleine, ya Bruxelles, Nana Zanga, na Zanga Te, Kidimie, Yokani. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso na batako wana bomoni tozana patient oyo ex patient les padres ex on est oiseau tumba Zaïre azo tout abordir boyebi na yambaka une émission et lelo lisusu bino pe ka ndem bozo senga ngai parce que bozo nazo mona ba commentaire na bino azo baka vérité mais vérité azo lo ba ezo lukele ba problème lelo pe na to révéler ba révélation mo belé awanga na une émission et to lobe la culture na biso entre Fali na Ferre ndenge bazo évoluer parce que lelo ba batia ka Ferre adversaire ya Fali Poupa et lelo tout ça na bateau bazo la ça différence wana o ezali entre Fali na Ferre tout ça na patient o to solo na vraiment moi bangonga penza o ti to solo la pena et moi makambo ebele surtout makambo ezoli kana internet et par rapport ya Fali Poupa ndenge a reporter ba date eza 5 mais tout ça mon bande comme sous baza ba analyser bazo ba ke mu piku ya ba date 11 dates mais nazo comprendre déjà 5 dates mais bozolo bango 11 dates pour na bango international a reporter te yango mo to tinde bango na Google Michael a reporter Johnny a idée a reporter o se documenter maître Gim Sobino bolengaka o kabasela ke na Rolanda ti na flat azo finané téléphone a reporté Paris la défense au moins 2 fois soit 3 fois et rolongolé qui est international et puis tout solo là passer les padres tout ce monde a ba voix saison continuer kaka est-ce que entourage y artiste et koki ko benga ka mutu o ya sepeli ne susute azana bino et surtout ndenge ba lobaka soki nina ayebiso ke ngolo azana mai azobela ndimela yi donc oh lelo yi alobaka parce que ezaka yete même Charlie Prince alobaka ngo mais pourquoi pas azozwa ba menace wana te kaka ye azozwa ba menace wana azana problème azana nyongo na bango to kosolola ngo lelo et puis via opis auto mona ki faire gola abimisi et na mona ki ye na émission moko koloba ke na moni pe bandeko na ye pe yanga moto bazali ba PC ba réponse gouverne golo a PC ba réponse ndenge ni koloba ke faire alati drapeau à Tanzanie awa pe musicien tanzanien qui relate drapeau na biso et salini donc to solola vraiment merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Vision Plus télévision siège nango zali na Londres et pas ya Bella Dinganga la patronne merci beaucoup et puis merci beaucoup na Serge maître Serge Lubagi maître Serge vraiment partenaire maître Serge Bamboteno et Belé et puis na Pesimbote na batu tout bolinga koko ba warrior bo moni koko ba ndinga zakaya mo ba yambi ya mo ya yambi matière ezali et pas très boni ex bonjour Coco bonjour à tout le monde bonjour bande tout balinga Koko Bawario en tout cas félicitations d'abord na msala merci et puis na mona ba tebele ba
bacritique biso trop mais bayeba biso na bien te voilà et puis soki bayebi que non mutu ya mutu soki esala très bien bacritique o kaka et puis soki ka vérité bacritique o kaka nga maka mutu na sala je pense émission tosalaki lo dernier la fois passée nako ezalaki premier épisode oyo eza deuxième na ezali mpe bavérité mpe kaka donc vérité na nde toboma siko ba mais bavérité wana ezotia yo a danger mais c'est que pourtant omoni soki mutu baba kelikisa mpike connaît l'affaire c'est que soki biki na lui vérité eza seke eza yango si ezango yo te okipenga te so yo te benanga kara to banana kosola mbala moko afa tosola makambo mosusu etali musique lelo peut-être ozoloba mo te na baémission nga nazomona oza menacé makasi na entourage ya artiste est-ce que oko percer message na artiste ye moko entourage y compris na bamaître na bandeko no mosusu baza bacommunicateur bakomi kokano babifo babeta ye nga nakoki na procédure mo normal eza message na ke tout mo pas faire parce que yene mutu a chef na bango yene mutu aza afutaka bilanga makofi omona donc bilanga makofi continuité zo continuer et puis elonge pe pa na ye comme na ba communicateur na ye ke bakobeta nga bavande nga réunion de 23h à 10h bilanga makofi nga tanga bakombo nga siko nga itala ngati bilanga makofi na poto be avant bakine poto bavandaki ye Liverpool Yannick Kabwe wa leki nanga Kabwe ne so vérité oya leki nanga yemuta benga nga donc so na Kabwe je suis clair ye na ibina makambo wana nga so vérité abisinga que notre de 23h à 10h yebaki bakobeto kaka sur quel motif parce que ngai na baga vérité que non fallait ki faire motif ko ya mwana neti bilanga makofi to masanga menace de ba voice oka ba voice oui to ocha na page na yo c'est ça ma voice amate bango na buko mbanga na kobeta yo mona tuna bilanga makofi na est-ce que maître azaka maître rapproché ya artiste mais faire awa yi awa no mona ka B50 n'est pas fali ne za tabana faire parce que mali boso mona maître ba voice otina na buko mbanga na kobeta yo oh na tuna tina kobeta na pwani po ngaza ina bino na tina na bino tana kumisa bino yo critikaka faire to otiraka pe bilanga makofi nga critikaka faire bilanga makofi ane ya mbongo na nga fa futango monisco c'est problème yakini natikila nyongo ya fombongo ya mbongo muke ya 10 000 francs wana maître ya faire ana nyongo ya 10 000 francs pas même 5 $. Nous sommes 10 000 francs tika na tika mote parce que moni menace wana ne bandaki ponga tika na nyongo tika na nyongo tika 10 000 francs na ngapela dongo na ngate mamnanga yete ba ni 10 000 francs ma defa yani azwaki 7 000 francs na someke 7 bula demba na 3 000 francs gele eza mbongo na ngai koko eza mbongo na nga 10 000 francs na defisa ki biloko yo defisa ki po somba yango asa na somba le noir ya 7 000 francs na somba 7 boules pour me la mingi er nyoso na somba 7 boules abina mla boete na bangi na terrain ya TNC wala ino na ko sakate ou bien veni bolongo RTNC Kronat teme ba Liverpool parce que belela so 7 boules ya noir et 10 000 francs ya mbona ngat mais na tikaki na longo nanga surtout quand on a l'équipe de télévision qui n'ont pas tiki maman faire parce que pas faire mutako saote soko za na faire il faut uzamta lokuta il faut moko ça ba tout ba lui a fait batalo donc empire amakiona ya makasi ba kuna ezali kamo eza vrai boko msongo faux France dit que doit certifier ba mo longa faux azui ba trophée ba mo longa faux ya na cheki ba cheka na plateau je mo na pecho comme na chuchu de gola na plateau on a massa na yo to ya petit na ngate on a petit na on a logique on a petit na avec un confiant nga sonenga HP avec un bébé ali ko benga petit bona TV au ça et andi mabete ya mo aza master na cheka pour poser mabe na TV baba te na plateau mosaki mabe ko na muninga nini ba question mo risque na tele $100 depuis $100 yango mais na moni réponse dans bibi na ba page ni faire azwa 60 trophées ba répondre yo malgré ya ko répondre au la plateau terre azwa 60 trophées to est-ce que quand ici ma on va commencer vrai c'est faux et puis tu sais qu'on a c'est la rame donc on va pas maintenant na ça va analyse bien yaka toi na hit to no cha descend attends il a 7 trophées à faire à part mon mboka ya belle voix na exactement voilà tout ça donc na makama bilanga makofi wana tout ça la musique to message moko fort ko lancer na message mutu oza menacer na message na fort na lancer pas ba autorité mboka na biso apa ba to na faire ngolo na yimo na minimum pas faire ai bisa bilanga makofi atika vina nga kimia na répéter le susu pour yanika ba bisa que non président mona que imagine na tuna ba na fina ki nani pour attaquer cette yimo faire mona ba imagine nga faire mona ba imagine na page abengi ba mai bisi bango
ndenge na comparer que non faire abeta fallait ça la CAN 2023 la Cameroun na ça ouverture Bali CAN 2023 mais faire la benga ça na foot na bika mabe faut betanga oh est-ce que ça m'a bien passé donc pour le bika mambali la foot différence c'est quoi deuxièmement pour na trophée na betanga 7 fois faire na fini peut-être donc faire peki ça mettre na yebi ngai so mabe komelinga partout na tamolaka ya bilanga makofi partout na bien so mabe kominga yo témoin na ngoza des émissions na yo et so mabe komelinga eza mettre bilanga makofi je suis menacé na kota soulingo la tête na mo ki ne pas oublier na pasi ville ki na ba moto ozomona donc angle bango côté RTNC on na bolongo na bakanga jeune na ba mettre mususu ba panafricain lingwala bilanga ko acha ba pichon tout na kate ko ba betanga donc faire yebisa mettre na yo ngabi ka mettre na ka kuluna ngabi ka mettre mais so a conseil so kuluna sportif abundisa mutu aza non sportif eza sens wako eza ko za kuluna so comparer na be 50 pour 50 bon so tele ba patron ata chubu pa osama akosala moté combien de personnes ba finga rafali to ke musika te chubu da benga voice ne bima to ke musika te taka mettre bilanga makofi boye otali 50 olubani eloko wana peso ko ba te pas probité père eza une logique ça dit que non abongwana maître ya faire oyo asala musala na ye ata mona na soi-disant star soi-disant oui faire la vedette star te faire la vedette moni biloko ngo te na biloko te faire la vedette biloko bazokane te na fini te eza ko finga te eza ko critiquer peut-être mais na logique ce qui fait lelo oyo lelo ce qui na bon chafa ce qui fait makamune tout ça toujours compliqué et ça parce que ana vision de superstar te ana vision de superstar asana vision de la superstar ana vision te na so je so masolo na ko démontrer ngo obi fali pour lelo mamutu fala sala o aloba mo kala Comment il fallait alors bon kaba c'est ba doit chemin baba accélère ben mélodie baba révéla biso ko tupa ya vie mosaka voilà na moane blabla na bi na studio nde ya akoma fali pour pas champion d'Afrique et des Caraïbes kala donc mama ça on a talala moi il fallait faut bien nzambe ndoko sorti to benga fali nzambe na musique mais asa prophète ya yemo prophète et puis nzambe na musique na nzambe parce que maman loba ne salima obiki yo tout abongo makasi c'est fali nzambe donc na logo écoute na rona tient nzambe na musique na biso c'est fali popa auto loba mo salemi donc fali so moni okoko boye ayebiso moni lelo omoni lendi okuna otamana arrange fala bon oza visa te visa te rien bon ne ba oza visa rien même pas donc ngai siko vérité quand même tout ça nini bato ki na bongo mais ça c'est un peu ce cas ngwana ngai comme na cop na ça comparaison et puis non ça marche ça marche yani ya comparaison longwa au marché non marché ozo marché comparaison ya faire na fali elongwa oh dans ça pena banderole du kolo comparaison fait na fali elongwa quand on comparer ba point elongwa donc marché ça la ngwa donc ba ko comparer ba jamais tala na bango chaque fois place fallait ça awa tu as longwe ne feraye o couper bango ndeni bandela place fallait ça awa tant fallait longwe ne feraye ce que yo comparer bango ndeni donc tant que fallait ça wana nanu mais ça va pas si pour comparer bango tout tika débat y en a bien ça marche bon ya marche ya marche au moins que et puis te marcher na soldat pour bagola mitu se débat agola ba beta biso na nzela faut d'être par la police moko liboso moko na santé au marché na kati to marché pena comparaison mais kasi koyo mufunge mukama donc makamte ça na pesi mutu longa mo mbote place za Billford yene mutu alors ça c'est notre conférence de presse calamité dans benga pebino na benga 5 personnes 5 journalistes sili batali ko ka bino tout ça conférence de presse c'est sili na tika jour marche voilà et sili voilà to ko tambala moko na likambo fale meminga ouais tout le monde fada ça les vidéos à lobby à s'excuser pas ba warrior et vu qui a boy visa tourisme ba révélation bimi awa nzoka ne ba ministère biso ba zo ba visa tourisme mais que fallait zo révéler biso ba biloko moko boye donc afundi bango indirectement yango to mona ba orchestre répéter libanda ba mona ba ba touriste to mona pe fait na biso mon frère ba 4 ça est concert et lelo fallait bimi ngambo 5 dates comme 11 dates et longwe international à répéter yoga misolo moko ya koko moninga yoka scope si na bato mbinga ba analyste bato mbinga ba journaliste professionnel ba prota quand on dit que non donc fallait à passer message joana il faut comprendre maman de ce que tous les musiciens qui na visa nini c'est tourisme voilà siko yebutu ane lo on a sika visa travail il faut sentir qu'il faut qu'il a visa nini
il y a travail. Normalement, la terre américaine, Canada, États-Unis, il faut un visa de travail. Donc, il y a tant que ça Nzambe, à ce revenu ma kambu mo comprendre mais parce que si kaba bebo so yebe ba kopi mele visa de yem. Yo ka solution le moko. Boy ba ki na minute o. Tant que toi na fali ah. Tant que toi na fali, ba de le souffrir kaka. Deuxièmement, que tu checkes 5 na 11. Fali poupa. A reporté na banque c'est baron. A reporté 30 dates, 40 dates, 50 dates. A reporté, a annulé. Azaka numéro 1 musique na biso, aka roi. Ba bisanga artiste musicien na Congo. Oyo abeta stade à 45 000 places. Sikoyo na émission na o, moko kaka atanilanga. Voilà tous on a des windows ambazi na union sur la chaîne générale. Mais na benye nzambe. O bébé tchana za soute comment Marco 6 na ambazi bourgeois. Na bandé les sous. Na petit fali. Fallait reporter 50 dates. Parce qu'on a na cocaïne naïe. Pour il y a reporté to cocaïne naïe. Est-ce qu'on a reporté international et long way. Tel niveau hein. Tel niveau mon tout. Oui bien mon enfant dit beaucoup na batu enfant dit fallait pe boy. Mais pour ça ba démo. Ndi batu musumu na kino place na okoma pe makambo ya mboka. Fallait ça 30 dates à reporter 40 et ça n'a problème mon côté parce qu'il a pessimé ba raison na visa nini il y a travail. Parce que bango ba reporter ba États-Unis ba Amérique belé. Ba pesa raison. Mais tout le monde sait léon émission ya confrère nga Dieu merci Mbadika alobi eza Carman de Sali fali ko ka sala baninga mabe lelo yo mo pe ba pimeli yo ba visa. Tu sais le assumi certain c'est un analyste oyo yebi analyste. Pour nga c'est le c'est avant que c'était. Awa ça ina kishasa. Voilà donc c'est important c'est Léo à ce matin musique était. Mon c'est le temps N. Mon N c'est Léo. Mais c'est on a fallu bazaki bien. N monter mama B évolution moninga bolinga monter. C'est ça c'est Léo. Bati sous l'héritier. Bati ka na faire abebe sous na faire. Na faire plus. Te mena mona zo côté la faire. Comment on a monter coco parce qu'on a fait faire à bloquer. Parce que wana c'est Léo. C'est le faire à bloquer, te dit na moninga V1. Si on va go jale lo nyonso tazo sala. Ya pamba, ali kama yaka ba faire zone c'est na motema. Mais il y a le bac maman Marie Makiese muntu achaye wana ndeko na lo bagate abundela. Yo muninga no musicien, o mo lobela e. Muninga no musicien. Créer orchestre na yo, ça ma na yo. Et loko basenga blana, ama lobela JR Maro. C'est ça. Pour que tu sais le comme on comme commence à analyser. C'est que pourtant ça choque un peu on a Céléo aussi poto ekin pour ça analyse. Non. Lucas Studio, quand tu as la musique, pas concert, tout le monde a rappelé que non. Non, on a aussi poto yo ça. Aussi poto c'est la comédie, ah oui ça analyse. Donc aussi poto et ça analyse à Kinshasa. Ça le mon kunat. Baba pas d'aller mon mère ça kuna. Donc équipe pour analyse, mais aussi le temps à musicien comme tout nous. Mais ça c'est grave, c'est le hasard exemple à suivre dans la musique à Mokona biso. C'est le hasard rien et pas fallu. Fallu pour pas en danger qui na Kofi. Nzambe na ngai. Mais c'est vérité. Manix to ka bona ebi so ki dossier ne komi wa do ça moi comment moi pas vérité ne tout monde en mabe Manix alba ki fallait ça Kofi a mie obi que nous quoi problème mais nani ma bête to ke musirate Kofi na fallait au comprendre moment nani pour pas ça fallait Kofi beta fallait beta mutu et puis fallait bakisa mususu alba il y a ça 20 albums jamais bon gars yo kasi ko ça album venir ni ko ça grand na émission ko ça grand na pas album ko ça album est belé ça et ça vous a grand ça c'est faux que ça vous a grand album est bien vous a grand ça album pourquoi ça album bien ici on va voir na JP on débat comment va 5 quitter ah merci boss ce qu'on va se connaître ce qu'on va moi il était vous a grand musique moi ça fali grand ka ça moko falika et silic dans comme soutien voilà passer les pas de émission qui invité sa TGV na ebita na yo to kinda rapena mbangu ne TGV passer les pas de les autres moni mwana mboka faire rigola ouais asali makambo maga boya ki angolo ba obeta fitirina ba shikito to zela et ade mais aki ko beta na Tanzania au kutu aza moins de diamants ba sous-estimer musicien aza musicien mais aza moins ya diamants a rosa pe ba miel de son ya Tanzanie musicien wa omoni mais aki ko la ta drapeau ya Tanzanie ngape pour na ma bete ba tini ba kondele nga fo je pense pas je mona image na ngepile nga sala nga pasi na lela plateau na moni bino lela na lela comment na faire regular soki lelo mon dollar comme 29 dollar comme 29 so de mata facha freiner faire c'est pas nele mo sous selo mais oui so facha freiner faire so qui facha za freiner ils a ferré na dollar raison mais on fait un temps combattre facha donc a combattre nani yo ka so biso
La commission sauté coco. Facha combattre faire à combattre, à combattre Fachi. Facha mi freiner mboka ici, ma donne qu'on a 29. Côté ni soso mati, bandila mabulu na nzela. Donc Congo ici mate pas na faire. Ah oui, Facha so bunda guerre ici dans l'est, faire est-ce que dit que non Tanzanie wana baba monta sur na guerre. Ba Tanzanie, Rwanda, Burundi, Uganda. Na ba Tanzania, Angola. Est-ce qu'il y a faire encore que ça fixe un tabou? Bah fallait pas bêta physique. Bah bêta ngo avant. Bah qui tu quieres ça il n'a pas essayé. Faut peut-être diamant physique diamant mais je suis d'attend. Je suis temps. Innocent pé. Oui, mais ce qu'on a temps au tout nous comment changer. Pour ta fatigue qui est beau, ce qu'on fait au freiner fatigue pourquoi? Où ça fatigue on a une spéciale n'a pas si comme là a-t-il en bas un drapeau on a pas de bois on a qui doit tenir même ah père. Mais c'est grave. Mais babi artiste et babi si artiste il y en a pas qui est là ta. Et puis artiste moi ban. Ta fitting na ina. Diamond ko ta di kolodo asa fitting na momboshi akuna. Miel de sonde. Momboshi. Na ba miel. Ati pardon. Oligolo banane. Oligolo banane. Ta musique na biso bande na so soit bise ba aveuglé. Ne tu faire ça aveuglé. Parce qu'on a tout on a parti à clip ou on a côté ba bakisi vidéo et artiste tanzanien là titre pour na biso RDC. Pourquoi le bakisi? Na clip eza. Na clip eza ça clip té. Eza ba que ça ka vidéo kaka. Oh c'est que yo le problème hein. Oh mais na mona kiamot. Ba ko so démontrer que il n'y a pas l'attaque parce que c'est des invités. Mais na clip eza. Eza donc n'a pas j'ai faire bon. Eza ka faire na Tanzanie. Na drapeau Tanzanie. Mais comment ça va m'ba ya moninga na yona. Voilà. Musique à Congo qui tire à Congo. Donc faire me doit freiner fatiti ba bato bazo nyoko se faire. Ah, mais oui. Moninga fali on a ta baninga fali. E baninga fali. Dropa eto. Na éviter na auto mon affiche mon match moi nene ko sala ah on a cadre solidarité na moni ba eto na moni ba mbokani na moni ba fali. Ba massa fali bango wana. Sous le patronage ya président Félix Yemopo. Ozomona. Ozomona fali pour ça l'effort mboke ke liboso. To mona fali na est atongi ba école. Apesi biloko, apesi mbongo, apesi moni epesu a apesi sambu. Donc on a à côté culture, côté éducation fallait ça. Donc la question bana ko tuna ba vina so ba mopao na mboka na o sala nini. Ce qu'il fallait bien ça tous les musiciens amis. Mais oui, fallait azak nyoso kofi ko tata na papa sur papa e baba moto bakufa. Fallait l'équipe ba nyoso. Ndoko sorti. Donc ba place à mabe na bango ya sala malamu. Oko finga fali lelo mais atanga mwana. Tika grâce na e mwana na tangi. Na grâce à fali mwana kuzu ake ala ma ONG. Est-ce qu'on fait ça ni? Fondation faire on a eu offert nango ils na matadi na mboka mona matadi balona diamba donc yesu masolo ala ferme azana ferme à noir bilanga beta ferme à noir faire nango ala ferme ena bilanga eta munene asa ba dans ça peut commerce à diamba balinga ça ba asa ba eta ozo blaguer to zo ba mais neso mas moninga vérité na mte bobanga un hectare à diamba parce que moninga asa kuna ba hectare asa na ba école atonga pona bana ba hôpitaux azo sunga batu parce que ça mutabongo ndo makeno afrene fati no ndo afrene fati eza ferré na comportement na ye vraiment patient en tout cas tu as une question oyo kaka ndenge bazo menacer yo et pas ya entourage et artiste bango so ba golo ba bilanga makofi ba communicateur na bango tout ba menacer yo mais to vandi ka bo porte fongwami era ba menacer ba acte wana na ebité ba to bazolo ba déjà za warrior mais qu'est-ce qui prouve que mutu wana za warrior era za na ba problème ebele basi ya bantu barando alingi pe ko swana lokola mwana mwasi. Qu'est-ce qui prouve que Moutouana za warrior? Moi je pense pas. Moni musique ya mboka na biso et na contexte mo boya bisali la maison matina. Moi ba golo ebele, ba na contexte ba kamanga place wana. Ke ba beti mutu na biso contexte ko ya moté. Che fali pour pas ko sorte, fali pas na droit ya tina muta beta mututé. Et puis bilan mettre be 50. Na ka kutana, lingwa na kalemele besi. Au moins la maître ba au moins patron. Donc à attendre ça il faut que nous voyons non. Donc ce qui non et ça ba warrior c'est faux parce que era ne azana tout le monde m'a métallique non à le la métallique ferré soit disant ferré ne à le bila yana
que era na premier belé azokisa mitema bana basi basi na ba théâtre basa batu na poto ba mama akota ba mabala ebele donc asa ma conflit ba bambo nzeta liboko koyebela et puis era na stabilité parce que era asa nini a stabilité ira mtu alobi akota président 5 tika nyo na ngai obe koza stable ani kozaki no na fana awa tout ça émission pas na yo on a stable pour ce que era avant na Suisse avant na Belgique Suisse asa na ndako te avant na kana Suisse c'est pas coco morobo ya moi si na coco moi ça era obi Suisse bino bobotela era ba problème dernièrement na oki babi era kota libala pa mona moi si mo boza soki mutu esala yo na biso vérité moi si ya era na micho eza mama asa to benge coco ça dit coco comme dans mukolo ba héritage est-ce que moi mingi era asungaki moi ko ko toilette coco wana azo biso vérité garçon asomba ba champagne belé na bois ba champagne asomba ba champagne na coco wana ba mbongo to akoko asaleke musala moi pour atamola souster moi si na moi toilette moi kosokola moi nini bwende a profiter avant na souster pas coco wana ndimo na mo ki na les retour et ça ba mbongo coco pour kana na rebelle ozomona ndé avant na rapport à hériter autant moi ba bien coco wana pourquoi que les toilettes il faut era avec sokola asokola coco tika comme niveau malédiction aux bien ndeni aba rendre be na ndenge na ye basi apote beleti ye moko tasi ko ebete ba beti taninga tasi simbele ta na kofi mama kofi mama mobali te ya mwasi makofi aera wana te ya mwasi ya mama mobali te te boko mo ko na été koko t'imagine la sat ya mwasi surtout mi ofinga ba te bende ba sentiment koto ngasa la parce que ba deux fois mobali beta li kofi to mona ofinga mtu deux fois mais que li kofi oya bimisa ya kofi ndeni et puis ta kweli na ye na été mi na ye. Et puis, chose grave, Bofi n'a pas deux fois, si longtemps. Quand Kabila ne va pas émission, il va deux fois. Aussi, tu as ce que vous avez dit. Ah, mais comment le pèse son nom, comment le pèse n'a pas ses mots de. N'a pas ses. Maman le pang. Aïe, mon nom, le bas. Just un linganga. Nakin awa. Nakin nettoie. Mais je t'ai dit, n'a pas de besoin à yo. La ngala mama besi na no beta mo awa, but mama ke bweni na obita msuti nta micho. This is jazz. A des fois. Mais à sa émission na gouv. Gouv on fait pas des fois. Mais yemo ça on a des besoins. Il y a des fois. Vous voyez, de base belé aussi les ketchup, anan. Aussi des carianan. Basa est belé. Parce que autant les ketchup a regarder bon film. Je joue bien bon mani na. Ah bon mani. Pas ya za golo mais bon. Ah bon mani. Parce que comprend que non donc la vie tu regarder le sentiment qu'on finit à bateau. Aussi tu me quoi Pécho dans Eli, et bien élite. Pécho Eli Boga. Comment ça va comment ça va Eli? Wana nani? Mungu tu Boga de la presse. Nena. Comment est Eli? Yebe maman na des fois. Tika boy. Si au moment kama ndeni. Ibi ngaza na hizi. Alinga ngapi na boyaka. Boga et Gouf, fiston frère, Nasiba Sele, Virgin Manganga, Héritier Eboula, ba témoin na butu la toko na benga téléphone, te vana chez Kofi la oche. Merci mon non. Émission ici pas. Émission ici. Te vana wana. Merci mon Boga. Aussi manga na sei. Oh. Asi ko wabi? Asi ninga mwana mobile. Yesu nzambi na ngai. Neto kabana ba tuna ba vérité, point ninga neto kabana, point na beta kai. Mais makamwana kuno ezalaka te. Te ya mwana soit disait ça na commission ngamo témoin. Ngala yo na sawa. Pe ba gouver pas ça mais biso pito yebia mo pa ki na toi pas pa ma oui c'est bon. Wana na oloba no. Gouver mtayebi sana. Wana zo funda. Na funde te ba to yebi. Akina toi pas te bani. So tongo abi ona bimisa pour nga sakina bango. Obume ngondi. Tant que na sayo wana to tonga faire to na bango te. Bozai wapi? Na sayo to tonga faire. Bozo tonga faire. Oui. Bino bozaka pas faire bo tonga faire. Faire ne fala le karaye. Bozo tonga nini? To tonga faire ne fala le karaye. Ne fala le karaye. Samba omo na wani te mama be. Oh, mais c'est vérité. Bozo tonga na banani? Bozai, Nasiba Sele, Gouf le Gola, fiston frappe, héritier Eboula. Tout m'a fait. Na mwana mwasi. Mwana mwasi. Nasiba Sele quoi même. Tout m'a fait ne fait. Ce que to tongi kuna mais to sisi na be fait pas les kisi après ça il m'a envoyé simbarate bureau fait bengani ou bengana bango te car Blaise Polo. Te tika kombo wana s'il te plaît, tika kombo. Tena tiki na ngati ba jara ba biloko, eza ba marque ba biloko ezo lokelo ba problème tika kombo. Bon côté la montée mabe. Ngata ma moto tu. Na mona déjà voice mobo, eza voice akala, bengaka ya paka, c'est pas bien tika biloko. Webi to tika biloko musu de pomme ya nini. Kofi ngande mabe. Mais comme vérité pour ba ninga batika.
Coco, les lois de qui sont ma bière. Oh, elle est bioté. À qui sont qui a fini, n'a pas noté. Mais ce montant est bio bien abatté, ça bon monté. Les bico, ça va boyer, ça va boyer. Il y a un démentir, ma camote, mon malubaka. C'est pas faire, il faut qu'on s'accorde. Les gens démentir, qui n'ont pas fait un défaut, bah, défaut. Donc, les gens démentir, ma camote, mon salaka, bah, tic, esprit, wana. Ceux qui ont besoin de musique, bêta sur la barquement de musique. Faire une affaire dans l'équipe, mouninga, la musique. Faire un combien de trophées. Fallait combien de trophées. Fallait que tu trophées dans l'équipe, t'aimes que l'équipe belé, à qui qu'on peut savoir beaucoup d'idées, Gino Lek n'a pas ses mots. Après, c'est tout fait bon mandat. Bon mandat pour. Et comme c'est 80 et quelques. Et 87. Sur après, c'est DA 5 trophées. Yo bomba. Bon mandat pour espace. 87, hein? 88e trophée Ezali Mundi Award. Voilà. Fallait ça nominer. Je crois bien que tu as habillage. Pour moi, ma casse na habillage. Allez, régime, tu as besoin habillage. Il y a photo, il y a Mundi Award. Et qu'on s'est roulé na Dubaï. Remise à trophée dans Dubaï. Surtout à Mouninga, avec des trophées dans les États-Unis, dans France, dans Dubaï. Mais faire des trophées de tout au moment. C'est sur Katana, à Zonga, dans les Soto. Madagascar, Gabon. On met ça les bandes. Les bandes avec les sont comment payer les Soto. Bon la musique, les Soto mais ta musique t'es. Les Soto. Madagascar. Madagascar musicien ça l'a raté. Afghanistan. Oh, c'est en Afghanistan. Bakunda do tu vas bien guerre. Kunda do. Kunde celui Kunde. Voilà. La vérité, la grande pour voilà. Toko bina souka vraiment, en tout cas toko retenir yote vraiment. Message na oni noko passer, bah tu vas retenir na passage na on émission na ngal lelo marqué na yamba vraiment kala. En tout cas bah te belé bah wa belé pe baso sepela na yo so la vérité. Et bah tika ndé ba ko menacer ko finga ndé so ko finga obeta maloko a era. Est-ce nga finga? Ko era finga ba na beta. Era ça no ba problème ba mama finga basi. Basi ya batu ba mama ya finga na biso to la na bangungi to la biloko za na consentement na biso te donc c'est ça voilà donc ngako na bomela moto na aéroport mais aya ko na direct na yeke alinga beta ba wario OK ngana bomela moto na kalma ba petit wana chez biso to beta ka batu te biso to streamer nde fali voilà mon clé na ma message na la ke non ngai na chaque fois ko kolora ba vérité parce que ngai na saka ba critique na ngai na compare ba artiste ni avec comparaison peut ça il faut longwa n'était na émission non ça marche et longwa et puis en plus ngai ko pesa message boy tout le cas la vérité la vie au fallait ça la lelo ils a ba vérité fallait ko ça rater fallait à reporter date moi ko reporter des exact que y beta maté ba reporter par rapport à makambo mais ba reporter te ba et ça les mandaté c'est différent ba ni là mais fallait reporter et puis à une vidéo na propre abini avant la vidéo pour au moins il fallait un professionnel lobby en français et puis il fallait un professionnel lobby en français et puis chose grave il se passe tous les messages na un propre kitoko alors s'exprimer bien avant le bas avant les cabani na tant que professionnel dans le bani dans le banane ba warrior ya mo mikonga na zo beza résultat ya internat ya ba Congo fallait voilà na 1995 tant moninga mo ka wenge 4x4 fallait ça na internat voilà pour ni akena ko apprendre et ba ni na ko ba dosa ba tout abi ki aba la foule ya ba to ba warrior faut respect après ça on respect si côté mais ça a fallu ba lui bon kito ka c'est bon et si so tel comme comparaison sur ma précis là c'est comparaison c'est ce fait na fallu face ba message né ba stade marty stade ndolo avant de poser oh bien trop poser mais tel la message ya faire asimi téléphone na weza Pascal côté sur de moto na kata mutu kate on ngi moté na wenda Pascal bani bébé chumwana au moins passer de muka Pascal kaza ki onat amati vite tina suka bo chumweza kigo non mais moi makele na kata vidéo et na wenza na Pascal quand c'est Pascal sur les moutons asa ki wana siko embouteillage da matiko vite po chumko bunga eferi na chebo mo chumeza on ngate tous les Gaulois mobondo chumbo ninga mobondo to kutana bitu tout na new arena ezaka you faire bossa ezaka you arena eza newté tout dans la new arena le 26 avril oyo ya l'année prochaine toi un dixième le 26 avril il y a année 2025 il y a le 26 avril oyo ya l'année prochaine et puis on new arena eza you faire eza you mais eza newté
Voilà, c'est là des annoncés. Voilà, merci beaucoup de Zagina Passia. En tout cas, ceux qui ont supporté ma analyse, parce que nous, chez les Warriors, tout le monde comprend ma musique, ils ont une analyse intello, ils ont une analyse, ils ont une comparaison des membres loyaux. Voilà. Donc ils ont finga te so zo finga o suka roi au moins le saliko donc on dit que non ba ya plateau ba finga te ba ça comparaison bon yati pour ba que fallait qui fait ce que bon sinon nous on a ba créer bitu ba plateau ba créer ma finga ba ma finga ba na ba comme ba gola ba faible ya wa moninga linga su baten te na bango so ça l'émission ba ko kate vous allez bosso baten na yi boga na aka qui ne 24 quand debout on a mettre un micro Kao, totiki boga tozi mususu komo nana. Moi ça fait 50 na kala. Ex na yana. Ka kala mingi tawa. Na tuni ki débat boga. Et moi c'était maman ba na yi. Maman ba na kala. Ya kala. Voilà. Na plateau de je dis kao. De ba ko ka débat te aussi sur les gula mususu na $100 on tanga cette fois fait kao. Donc ba ba kao po ba ko katil ma qui normal. Fallait pour ba a sur le commencer à te. Moi il fallait voir à côté la musique il est là. Mais pour ko kana na yi après 50 ans. C'est ma révélation. Ça n'a ni sauvé. Fallait pas à côté la musique il est low. Mais pour qu'on ait après 50 ans. Faire ça fallait à lobby. Faut protéger. Émission ici pardon. Mais la division de vision plus télévision en tout cas aussi ici. Il faut battre l'affaire. Il y a mis ex-communicateur. Il faut battre l'affaire pas ça fallait à lobby. C'est très important. Voilà, il y a mis ex-communicateur affaire Passia, il y a mis vision plus télévision. Merci beaucoup à maman Pasteur Titi la source. Maman Oyo vraiment à Kanisakanga Makasi. Merci beaucoup. Danine Zila Kenda Wapi, Maître Serge Lukemba, donc Nazo Lelo Mabe. En tout cas, surtout Maître Junior Mukuna Toro, Batubako encadré en 2025 dans le stade de France en France. Mais ça n'a pas stade de France. Donc, Bana Turquie tout. Le 22 décembre, on a Bokassi à Juliana, puis Juliana Mbote, depuis même ligne. En tout cas, merci beaucoup, Nélo Salio. On avait été 2 semaines à Turquie, on a côté Juliana. Donc, nous sommes à un niveau, on a qui kuna. Voilà, merci beaucoup de vous à la prochaine occasion. En tout cas, merci beaucoup na Miss Mamicho na Monaco. Merci beaucoup na Sœur Nanga Chantal Bomolo, Mireille Lafine. Voilà, Sœur na biso mwana popia mbele. Donc Sœur azo beauté zo bimaka. Merci beaucoup na Cyprien Anjolo gagné bango. Na bosalité koko dilation opérationnelle sous les kauka pazuzu tala pe kota koko ba wario sous les kauka pazuzu vena biso les boss pazuzu tala pe ka koto tala pe koto tala pe ka biso donc ça dit que non biso peut abattre danger tu abattre moi soit bien pour finir artiste tout ça artiste likolo na bureau na staff mais yo là na sepelaka non osaka na kana mozana vidéo finga falite exactement na mona lunette na oui non réseau comme ça voilà on a na vidéo finga falite on critique nene na critique et puis na critique ya lokuta ça lokuta et monsieur si yelelelele mamunwe bana Bruxelles bana Paris bana Suisse bana Allemagne bana Norvège et bon pourquoi pas bana Londres botu na ngai dinyo Henri Lotanga Mukeba HM Fondation bazali koyebisa bana moloka nyosoke vive la musique de Papa Wemba le gourou Shumu Wembadio les généraux de Papa Wemba bakoyindisa 22 décembre 2024 na salle Madeleine na Bruxelles et kozala putulu makomata makala bakotikala avec les généraux de Papa Wemba Tosha Fulakanda Pati Pacheco Biscuit des écoliers, Bob Jamousquette, John Lenoir, et bon bateau n'a pas nini. Bah évitez bon comédien, Mabidi, Pierron Nomas Tontoloulou, Nada Moucheni, Gachoro Kambol, na pasteur John Liter Pété, et Kozala tout fait tout flamme, Babette la Oli Soloté, 22 décembre 2024, na salle Madeleine, Awa, et Kozala Nde, au Pessimboamboa Boyi, Niawa Zunaye. Oui,
bozanga te rendez-vous eza kaka moko avec les généraux de Viva la Musica de Papa Wemba bakotokisa nde miziki awa na salle Madeleine ya Bruxelles nga nazanga te kidimie eyokani